Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Bande de radio télévision nationale congolaise bopoto na kolonzambe eza biskin tozwami na respect na pesa kabino na bolingo na zaka ngwe pa na bino na kolongole koti bongo na bande mission na bino malembe. Merci. Bande de radio télévision nationale congolaise na rubi bopoto na kolonzambe eza biskin tozwami mama tika kantina mai mama tika nga basani mama tika kitalatala tika kombo na maboko mama vanda na kiti na yo lokola nga pe na vanda na kiti na ngai. Merci mama lokolo vandi kasi sekala no mwa mokete ya mwasi abona na sourire. Merci lokolo seki nga pe na seki na komisi nzambe ezali émission na bino masolo ya ba mama ezali pe masolo ya ba papa ezali masolo ya bilenge po ezali émission na bino ya famille ya libota neto lobaka. Tomande émission na biso na kombo ya tata mwana peli monsanto amen. Mokonzi na bilaka na tondio na commission na peso merci lokumu na kembo ezonga toujours epai na yo ngai nani naleki bakufene loko nino baza na pita na boloko naleki bango na nini kansi kolala kulamuka ezalaka ngolu na yo le roi des rois éternel Dieu de tout puissant vide mukulu wa ban vide mukulu wa pesa katala kate. J'attends quelqu'un qui dit amen. Merci papa, merci maman, lokolobi, amen, tomande mission na bino. Bandigola li radio télévision nationale congolaise 14 ans na technique. Na bazemu ba bombeli biso na équipe technique oyo lipinga moneno oyo ya masura ba mama bongo tomanda émission na bino. Jonathan Balama, Papi Voile, Julie Kaindo, Galeur Ndombe, bombi nipo tolakisa baba obaza kolanda biso basepela na katana banda kuna bango eza émission na bango masolo ya ba mama ezaka ba papa mobali ya mwindo mino pembe. Bande ko balandi radio télévision nationale congolaise pesi merci mingi na lipinga ya technique ba poliso nzembo kitoko telema mama telema papa telema mwana telema boso telemi mboka na biso kende liboso eza tele noso kolele ezaka malamuti to pesi merci na Emmanuel Dewenge na nzembo kitoko ya pesi biso telema Emmanuel nzambe mokonzi ya pambulo mon fils kozaka yo moto boza lipinga pe lisusu monene bosanga na poto boko yembela nzambe boyembela mokili sika nzambe na bino lobi boyembela ndengai yambo yembeli nzambe mokonzi wa pesa katala kate telema merci beaucoup na utiko bana lipinga oyo na bana ngai na Elton Lubango Dibril tata mapasa na Shiko Bipendu bo batasi na caméra parce que ça ba so ba masolo ba mama ezaka bana ngai na ba cher collègue na ngai bana na ngai au na radio télévision nationale congolaise toza ko leka siko ne le maya liboso ezani le maya liboso bisingai na mbala mwindo ezali mama mwasi ya yambo yekolo Olive Lembe Kabila to benga ke Marie Nabiso Marie ya Congo démocratique Marie ya Salakinini to monaki mikolo uti koleka toza ki meika katano na bandeko na biso Congo Brazza babenganaki ba Congolais bazaki na kati me ba mususu bakende bisika mebo bazaki bisika kolala bavandaki pembeni nakende musika te tozo na technique pale sa kimage bona kimage wana ezali la français ezali na lingala eza bilingue ne to bengaka tozo na technique balakisa biso ndenge mwasa yambo akende kusuisa makambo ya dan kamisa nobela mwindu. Asante Papa Joseph Kabila, Matuti Papa Olive Lembe, Matuti Papa Joseph Kabila, Wasabijila Papa Olive Lembe,
Força que tira Papa Joseph Kabila. Matondo Papa Olive Lembe. Matondo Papa Joseph Kabila. Olive, let me belong, Olive. Let me belong. Olive, let me belong, Olive. Let me belong. Confess God in thousand Olive. Let me belong. Confess God in the night, Olive. Let me belong. Confess God in thousand Olive. Let me belong. Confess God in thousand Olive. Let me belong. Oui, bande kolandi ya radio télévision nationale congolaise nena utiko bisabino wana bozo mona wana ezali ebalete ezali boso ya batu bazali kovanda batu bazali kovanda ba utaki bandiko na biso botaki braza bavanda ki pembeni na face na commune ya Kinshasa terrestre wana ekomaki lokola ebale mai wana bozo mona tozanga te belete ezali boso ya batu bazali kovanda bana na ba papa na ba mama ba musu ba mama bazaki na bazemi ba mama bazaki na ba bebe mai wana bozo mona ezaki liboso esika batu bazali bande ko balandi radio télévision nationale congolaise toza komona ndenge nini mililo wana eza kolakisa bino bana baza kolala salita ndenge wana pasi ezalaki makasi mpona kotala batu balekaki baike bapesaki biloko ya kolia na bandeko na biso mama bandi koteka na mikate moni babebe wana babotami wana babebe wana babotami wana na pasi tala mama oyo awa asukisaka batu mama oyo baza kobenga Olive Lembe Kabila aza kopesa mbote na bakonzi ya leta na bakonzi ya gouvernement bapesi nano ya biso papa André Kimbuta yango au sommet na papa Celestin Kanyama mokonzi ya basoda aye kotala nano bango aye lokola motu bo aye kotala bango zomona makambo ndenge ezalaka na kati na mokili mama batonda boboto na bosawa Olive Lembe Kabila mwasi ayambuye ekolo atango na limpinga ya bato na nsima na ye atambulaka ye moko te oyo bazali komona nyonso wana ezali salite epa bato bazali kovanda bango bakanisaki mama ye kotala bango ndenge azopesa bango mbote bozomona ndenge azopesa bango mbote wana nsima na kopesa mbote moke na mbote wana ekola mpe ye alula bana na ye alingaka bango bapesi biso Marie ya République démocratique du Congo avre Marie oyo mama ya Yesu bapesi biso Olive Lembe Kabila Marie na biso oyo atalaka biso bapasi na biso oyo alandaka biso bisika nyonso toza na bamatanga toza na bapasi Olive alembaka te avandaka na kiti na bokonzi te oyo bapesa mbwendene avandaka te abina aza na bana ifo natalaka o wana nyonso wana ezali nde bapapa balati uniforme balati triko elongi ya mokonzi ya mboka na biso baye kotala babike bolata nano boye bokoma tande bakomi bonzenga Yesu nkolo zolo kumpo ezali ya yo tala nde bakomi bonzenga base bachange bilongi echange na biso soki pasi ezali omoni mwa bitebetebe na biso pasi esilaka ata oza malali esili wana ezaki liboso ya commune ya Kinshasa burgomestre na burgomestre alekaki aloyoki oye liloba azalaki na yango mama avandi na tribune aza kotala nde bazosala masukuru nde tobengaka yango na lingala oyo ozongwana bazali bakonzi ya leta André Kimbuta yango azwaki malaba tozongwana na teknike mpo alobaki na lingala toka osome alobi nini soki totali me baenvelope mama ye nango lelo il faut ozala kaka mama Olive mpo ya nango mama akopesa famille moko enveloppe mibale enveloppe moko ezali na 1 million de francs congolais enveloppe mosusu ezali na 500 dollars lukandako ya 20 dollars 30 dollars soko futi mwa garantie 200 dollars 300 dollars otikali mpe 1 million wana mama banda mombongo ngai nayoki soki te nalobeli bino ke ngai nakoki te gouvernement mpe ekoki te mama ye kokata likambo. Tout de suite, une rectification de l'épouse du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, consciente de l'implication des institutions de la République dans ce dossier. Tour à tour, les refoulés ont reçu leur enveloppe des mains de la première dame de la République. Un pagne et un foulard comme cadeau. Une joie immense pour un regroupement familial digne des fils du pays. Moi enveloppe pote esika baza kokende
bayeba na ndenge komisunga dans le zomona biso etelemi biso ane etelemi poye kolokota ezu bango nyonso mama wana alobaki na lingana tozonga na tekniki Jonathan Balama mama wana alobi Dans une ambiance de fête, 194 familles ont pris place à bord des bus pour des résidences décentes préalablement choisies, selon le... ezali kolakisa biso yo bandeko na biso baza kovanda wana na liboso ya komina ya Kinshasa bakotaki bis mususu ezali bango bazaki baike bis mususu ekoti bango bakoti na bis mususu bana bakoti na bis mususu ezalaki ba camion ezalaki potele bango bakokende balongola salité esika bazaki wana parce que ezali place moko publique esika bazaki kovanda ekomaki lokola lizipa ya ebale po bato baza kovanda wana bandiki balandi radio télévision nationale congolaise mama drapeau pembe na maboko aza kopepa bango alobi nzambe mokonzi apambola bino bokende na boboto mbongwana ezala mpona bino kende kovanda na kati ya nganda te kokende kovanda kotala ngai nasali boye te ezali nde mbongo oyo bapesi po te okende koluka ata mwa eloko moko oteka mama oteka lipa mama oteka mwa mai papa oteka mwa eloko moko ya malamu po te oyo nyonso eza kolakisa boboto bondeko ya Olive Lembe Kabila mama alobi tolanda nanu moke mama alobi remercier mobali na ngai makasi na bolingo wana oye aza nango d'abord ya mboka ya bandeko na biso po soki azalaka mobali malamu te abandaki kondimelanga te ntango nyonso nazala awa nakende kuna naleka boye natikaka ye ntango nyonso na bana na biso na ndako nazosenga kaka nzambe asalisa biso na mboka oyo pour que kimia ewumela bitumba esila basituation nyonso oyo satana azoimpose na mboka oyo nga nazopamela yango na beni kuna baenlèvement bamassacre nzambe akosilisa bitumba oyo etikali kaka mokie tokoba biso nyonso na mabondeli alors bomoko nde ekopesa biso solution définitive na makambo nyonso na kati ya mboka oyo peu importe soki tochange mikonzi 100 000 fois mais soki eza kaka na modele ya boye eloko moko kochange te mais soki tosangani todeside une fois pour toutes tobanda kodesidaka na destin na biso moko tolandaka te baconseil ya mabe ya baoyo baza kaka na baintention ya kokolonize biso économiquement na koya koexploitaka barichesse na biso awa mbongo ezongaka kuna epa na bango tokokoka te bandeko tosangana basolution baproblème na biso moko tozwaka yango eza neti famille okosenga tata ya mutu mususu te aya kobongisela yo baproblème ya famille na yo. La fermeture officielle du site de Kabambar sera marquée par le lancement de travaux d'assainissement du milieu pour rendre propre cette entité urbaine.